Totonga Congo Télévision, Totonga Congo Télévision, chaîne moko ou salama na kaka pour nous pesa bino. Ba information na moment surtout et sengeli. Merci na bino surtout au bokota na kati ya live oyo. Merci vraiment na confiance, na fidélité le lenge bosila ko sala biso. C'est toujours moi de votre Starley Lima, autrement dit, garçon capable, l'homme le plus difficile à gérer, na télémi, liboso na bino, pona ko présenter bino, to pona ko sela bino, analyse ya mokomodelo. Avant tout, merci na pesara, na mama Rachel Ngoyi, o apesa confiance pe fidélité pa ya Starley Lima et teneba la ko kumbela chaîne o kitoko beza. Totonga Congo Télévision, merci aussi na papa Kyungu, merci vraiment la confiance au Bozo Salaki, Starley Lima à Télémaka, Liboso ya Bayi Mboka. Émission na biso Tolobela Mboka, donc Tokoloba, pardon, émission na biso Tokoloba, Pona Mboka, Awa Tosolaka, Makambo Itali Congo, Makambo Itali Pena Congo, Tungato Solango, Yangana, et c'est un ami Tosolana, Monora Biso, pour Biso na Biso. Eza maramso esenga pe feza codé eza pe maramso esenga pe ke ba yimbo comme surtout ba yeba na koyoka te. Donc comme ndenge bozomona ndenge to annoncer titre le lenge ba yimbo ka oyo ba député ba komi kozonga lisusu na minute ba député ba fungoli ba porte na bango pona koyamba bato. Mais pendant 4 ans, pendant 5 ans oyo bazaki wana bande kosani pendant mikolo nyonso te ote koleka ba député basali nini ba député basalaki nini. Donc mission to pesa ki ba député est-ce que basali biso yango devoir to tinaki bango na parlement est-ce que ba respecter yango contraire biso na bango oyo za bango po na minute o bazoya to pesa bango sous ba voix to asuba mikete to stokoli. Après, Batagnon surtout ici, collègue. Donc, cette fois-ci, Congolais a sous moi qui était Congolais sous mon tour côté. Donc, bino bato messana au sa Congolais cette fois-ci, beaucoup ça sous Congolais te. Au Congolais ça funga mimisu. Congolais à Kalaza le loté, Congolais à Kala. Oh beaucoup ça cette fois-ci, surtout biso ba jeune ya lelo toza conscient. Na maramnyo surtout tozo sala. Alors ba biso o toza conscient devant na biso pesa ya ko. Sur la peine bandeko musu baza pembeni wana o baza na kolala nanu bandeko baozi na député ele polo ozi député ele 5000 pour batebele ba le ba tout tolia ambo na bango so ba na ba 5000 ba na ba 10000 tolia ambo na bango. C'est vrai le lenge mona mboka personnel mais ya titi alobaki soki ba na ba mbongo bolia ambongo wana parce que eza mbongo na bino ya mboka ka ba mbongo na bango ba mbongo na biso o bazozwa yango ba okendaka nango kuna après ba yo so c'est la biso. Et ça, on m'a bêté, mais le problème, c'est que les Congolais, il faut avoir conscience. Les Congolais, il faut tout téléma, les Congolais, il faut tout faire ma mission. Tout ça, sous-souté, peuple mort, au batbaro, sakana, biso. Non. Cette fois-ci, il faut vraiment que sanctionner. Mouto, à ça, il me semble, là, m'bozongisi. Oh, ça, il me semble, là, m'te, bengani. Et ça, maintenant, le lingue, tout le monde, là, mboka, et bande, on a biso, m'souba, ça, la députée. Aïe soit na polo, aïe soit na loso, aïe soit na nini yango ba bengani ye na ba biloko na ye pour vous dire que toi na ngo besoin te. Problème na biso ezaki ba député faut voter ba loi. Problème na biso ezaki ba député il faut bocha musuku suku kuna puisque bino bo kene lelo ba ye ebele ba teki ba mapango ebele oyo ba teki mituka ateki mutuka moi 10 000 ateki mutuka moi 5 000 avec 5 000 ça la campagne avec moi 10 000 naï ça la campagne. C'est vrai au TK oye pour ça la campagne ya on a le ba nazo préveiller plus conscience ya biso surtout biso ba jeune parce que biso nde toza manipuler au monde yo jeune boye jomo boye ayi boye akomosaka na yo mobilisaka e batu yo osela ke ba base yo ça on fait des comptes hier kuna so azui mandat o ba pesa rae na yo kutu muto sela ki ata propagande na yo muto bane ko mobiliser batu abosani yo. Alors to senga pena na ba jeune pena conscience vraiment faut elamuka tota ba marambo andeko ba ote ko sala to yeba
tour to pesa na niveau na biso toza censé a pesa mutu voix o yebi ki OK ko ça quelque chose exactement ba ya ra ne ba ya ba esprit na bon ba ya ba biki na pesa moi 10 000 nga na pesa moi 20 000 nga na pesa moi polo na pesa moi casquette ne ba voter nga non cette fois-ci faut hotel mais la ba biloko wana to na posa na ngote député ya o la chi ya bino câble oui le lo chi ya bino câble le lo ya chi pont le lengi ba ya ba biki a chi la bango pont na chi la bango ba câble na ozo bango bongo misu pe ba ya pe ba biki ba chaka ba forage na ba fin fond kuna a chi bino wa forage. Est-ce que vina bino est limité quand la forage na ba chi bino vina yo population est limité na câble courant chi yo vina yo est limité na pont o ya selelio non devant on a ponté devant on a yep ils ont ça ba ko chi so câble té devant on a ils a voter ba loi kuna na parlement abunde la yo mto pesa ki ba voix a ça la quelque chose pour la yo population kuna na parlement ne bisika esenga fo ba voter ba loi na bango ne bisika esenga ke député fa bimsa maele na ye ba ya osara na biso te donc on va komiso ba fandi kuna ndi bazabu babi ke c'est ta mboka tu as besoin de 500 députés mais pas postuler plus de 20 000 parce que 19 500 wana ba okende wapi pour ba a besoin de 500 ka fo bazwa mais ce que yo ba postuler 20 000 dans la 20 000 là mutunyo surtout abeta déjà mutu na ebi d'ailleurs salaire ndenge toyoka si c'est vrai que bazwa 21 $1,000 ndenge toyoka que bazwa 21 $000 mutu tout abeta calcul ke na postuler na kende kuna banyama na so ba voter nganga ton enfant na kuna na 21 $1,000 alors biso autotika là combien de députés au pesa va voir vino échanger vina échanger on a moins bandeko mususu ba ye ba sali système ya lipa mateko fele donc sombi lipa OK na ndaka député ba tie lio mateko fele dans sombi moi cantine moi mkia tie wana ba cantine moi ba mo tekela biso ya ba margarine ba tia moi pembeni wana azebi mo mayonnaise amune na tie libino wana azu chocolat tie libino wana donc yo sombi lipa OK pas député a tie lio soki mateka a tie lio soki mwamba a tie lio soki mayonnaise a tie lio soki chocolat. Après, pendant période, ça l'on pour la campagne. Après campagne, ça l'on sous. Après campagne, est-ce que ça l'on sous? Dans photo fonga ma mission. Bandeko et surtout biso ba jeune. Tous a manipulé té. Tu as garçon de course na bangote. Pour ça tous qui important té. Na minute ne benga ba yate. Donc ton ba yé c'est que ba comprendre que tout ça vraiment important dans la minute où alors ndenge zalaka ke mutu ami yebi asala fier mutu ami yebi atuta atolo mutu ami yebi o mi yebi oyebi ki ngala star liba na yebi boy na la tante député wa manipulenga na la tante député wa sarananga o sarananga nonde e balon ndeni nanu na combien na 5 000 na 10 000 ba réunion nyonso kutu basala na o député o beng sabat na kenda ate eza ba marche o babim za biso lelo to bazwa ba salaire na to bazwa ba décision na bango kuna ba benga biso soki yindi e komi bobimi peuple faut fongola miso to asu na tante ke ba mo distraire biso to asu na tante ba mo sakana biso o ba sakana biso ekoki. Alors cette fois-ci to fongola miso o essayer ko sanctionner o essayer ko zongisa pone to zandeti na parlement ndeti biso awa donc na parlement non on mona ngate donc quand papa molé et moi le baki bazana ba yebi ki 80% 85% ba ozongati alors le cas ba yebi ke ba ozongati na place ke bo yebi ke bo ozongati bo distraire ba bo ya postuler ndeti oti bokene uno expliquer bisoni député bena bengo hier ou faut tout na enano ozaki kuna to ozaki te ona zaye kuna botango ozala kuna loi nini o votaki pona nga population eloko ni oyo lobela nga kuna
faut comprendre donc to ba ye pena mo pena ke aye a fanti biso pour ngane na boy ba bloko na ngokende te pour so na kei na sala nga ba fanti te no tunora ozaki kuna to zaki te ona zaki bon loko ozaki kuna osaki nini obosane ko sala nde okozwa suto peso susu manda musupo kene ko sala nini obosane ki nini oyo yesu po to ebana ko peso su voix po kene ko sakana su na biso non voilà ngeza ya oskokete voilà ngeza ya okosate o bokosi o bosakani alors cette fois-ci surtout biso ba jeune o toza conscient to ça l'effort to la musabandeko bazana kolala to ça l'effort to la musabandeko yo o bazana kolanda rabino na simana na ozelo pese polo ozelo pese 5000 ozelo pese 10000 vie na biso jeunesse et c'est limité na 10000. Toi, tu as un exemple à Mouké, député, n'a pas postulé, à une autre pan, à teki le pan. À un jeep, à teki jeep. À un bleu, on a teki ou bleu, on n'est pas habitué dans sa campagne à moins 10 000, moins 20 000. Parce que y a ça, on a teki le pan, on a teki moutou kanaï. Lorsqu'il y a pas na bino, vous pouvez essayer voir. En attendant, on résume à bleu, on a bino. Pour na yé, il dit que, oh, il y a ça qui a dans sa pesa qui bino. Aïda qui n'a pas pesa 10 000, n'a pas pesa pour lui, n'a pas pesa nyon, surtout, oh, et tigali, yang bomengo nanga. Na famille nanga bomengo nanga na famille nanga o etikali yanwana donc yo population o anu na sens te yo population o anu na intérêt moko te yo population donc a mo kutuko oze loko te o akeno ka bongo parce que yem ça parce que mutateka le pangu na ye aye pa na bino pa sa campagne boboyi boyebise ki to zambongo noté o ebe saleni député pena ye pena boy aina bambongo na ye boyebiseke biso atoza mbongo te o boza mbongo te po ani non conscience na ngeza ya kosomba te tozala langage wana député pena ye na polo na nini bon papa olingi nini ovoa ozalaki tozalaki te o te nazalaki bon ntango ozalaki kuna na parlement osalaki nini ntango ozalaki kuna na parlement olobaki nini mpona biso fo balakisa biso po biso nde totinda ye bango kuna po bakende kolobela biso alors soki balobi te devant na biso eza ntango bazoya il faut retourna bango so alobi clair te ka sur place na yebisi clair tozongisa te po ntango ozalaki kuna osalaki eloko te alors loko osalaki eloko te cette fois-ci moozonga eza te faut tokóma na niveau ya kosalaka bongo mpe badepute lorsque tozosala bango bongo omona pena ke bozwa pena conscience te cette fois-ci tout le monde bateau bafungami miso pour bango ba omona biso ka loka ba garçon de course ba omona biso ka loka bata kwiti ba omona biso loka ba mo mutu sala raté mais faut to laksa ki tout na biso salaka tant ba ya pena faut ko laksa ba pena ke non mutu e sala mutu pena tango ya bo ipsi ki awa to lingi ba ventir te ndeza be ba jiana to lingi ngoti ba jiwana bo sala ba député ebélé ya village basaini na mboka na bango basai noni ba député oyo ya funa oyo ya lukunga oyo ya nini na ba district na bango basali nini na ba commune basali nini na ba quartier basali nini na minute ondesko ba oyo distraire biso to boya distraction wana to telemela pene yango bana lelo ti lobby ke to boyi distraction to en attendant ngote o bo salaki ekoki donc cette fois-ci to asuna tana dia ba ventir o bo salaki bosi bo sali dans la minute oyo e comme si go ke o salaki nini kuna ona salaki like ça pe bele bo ya bon misusu bo ya o ngana suka na longa ki kingandi o ngana suka na kwesa ine kingandi nyonso wana surtout o ba motion ba lancer na basuka ba motion na ba lancer na basuka c'est pour nani pour aveugler bisoti pas un argument depuis tous les palissades député aux Arambon ce que muto atinda ki okuna oseli
moto atindaki okende kuna osali nini mpona ye osali eloko te lorsque osali eloko te osali eloko te alors nde tozala pena na mesure ya kosanctionne bango nyonso tu ongaki ngandi onga nani bengana bango opération bengana député na quartier na yo donc opération to lancer bengana député na quartier na yo député nyonso to azalaki déjà kuna na parlement bengana ye so omoi bango baye kobengana bango aye pena o polo réunion nini question ka moko papa ozalaki kuna to ozalaki te o nazalaki bon ntango ozalaki kuna osalaki nini parce que elonga mpe na mituna yango ezalaka nini yango ezalaka système oyo basala na mboka oyo ke mutu bokomona mpe na quartier azalaki mayele na commune na bino bokomona mpe mutu azalaka mayele mais soki akomi kuna na parlement akoloba te soki akomi kuna na parlement akosala eloko te ezalaka nini mpe na bandeko bomeka no boyebisa biso bato bokendaka kuna na kati kuna bozalaka mvute o to nini nango pokoma mutu akosala pena sali pena 5 ans mais na 5 ans wana atikala osala ata motion moko te na 5 ans wana atikala osala ata loi moko te na 5 ans wana atikali kosala te eloko te mais finalement ce bozalaka bato o bozalaka neni bamayele nyonso bobimisela biso na bakartier ntango boyaka bastratégie nyonso tu bopesaka na eloko nini ezangaka kuna bosela botika distraire biso toasu na temps distraction te na minute oyo opération eza moko député aye na polo boya député aye na mbongo boya popo na bango baomona déjà ki natekaki lopango na ngai natekaki mutuka na ngai c'est-à-dire oyo ngai natekaki wana oyo ngai napesaki bino yango wana nde bino bozwaki donc oyo ngai naozwa koto eza bénéfice ya oyo ngai napesaki bino parce que mokolo nini azwa temps ya kokita na base na ye mpona minute oyo badepute basali babiro basali pena babase pena omona penaki député asali babiro na bakartier asali babiro na bacommune mais pendant batana nyonso tu ya kala basala te point mpe na minute oyo baporte mo efungami tala minene loka bato bakufeli mwene ezala so moto azwi matanga ti bafungoli porte donc na minute oyo pena badepute oyo bakomi koyamba badoléance to na tana te oyo bosalaki ekoki oyo boliaki ekoki soki bobombaki voilà soki mpe bobombaki te etali bino to oyo tozongisa ata député moko te bagene tozongisa ata député moko te oyo basalaki loyenge oyo bapataki alors cette fois-ci opération ezalaka moko bengana député nyonso to ayo distraire bengana député nyonso tu aoya na makambo ezangi ya mutu na makolo fo kobenganaka bango pena bayeba penake te cette fois-ci bato bakoli cette fois-ci bato balingisi ou désordre te cette fois-ci bato balingisi ou bavantire te po oyo bosalaki ekoki donc bokosi biso trop donc toasu na tante bobandaka so kokosaka biso toasu na tante bobanda kosala makambo lokwa toza bana mwana mike non tosi tokoli déjà donc tosi tokoli mwa mokie message oyo nazalaki nango lelo ya kosola na bandeko na ngai nyonso to boza de partout donc tofungama misu baoyo toolala nano tolamuka totika koteka conscience na biso mpona 5000 koteka conscience na yo te mpona 10 000 koteka conscience na yo te mpona polo voi moko oyo ozovote wana yebaki député ozwela yango mbongo pendant 5 ans alors face à la paix député oyo aosalela yo mpe quelque chose azala député te oyo ayaka po ambrie yo ayaka po nayebiki nasi napesaki ya 5 000 na ngai nasi napesaki déjà 10 000 na ngai excuse donc fo tofungwama totika kolala tofungwama pena miso opération ezalaka moko boya 5 000 boya 10 000 boya polo boya nyonso député aye eza te kolia tolia eza mbongo ya mboka te yo olia yango na esprit ke eza mbongo ya mboka mais ye aozwa na esprit ke na corrompre ye omoi ke to raisonner ndenge moko te yo olia mbongo ya député
n'explique eza mbongo mboka akende kuna bapesaki mais ye député apesa yo mbongo wana esprit ya kosomba conscience na yo na 10 000 na 5 000 après so voter akei kokenda kenda na député azaki na bandal alongwe na bandal aomofana na Gombe député anafana na Bumba anafana na Selemba autant ba voter alongwe na Semba alongwe na Bumba aomofana na Gombe siko tanine ou résoudre eza ba problème ya bandeko na yo po ba voter ki yo tanine o lobela bandeko batindaki e bozala na mawater tout changer ko ce que vous savez c'est quoi ta bino mon pena plus de 20 000 personnes vont postuler kaka pona 500 sièges mais 20 000 personnes vont postuler c'est que panzana benali konde za makasi panzana benala mbongo eza donc vu que place mbongo eza lesko et ça bino mukusa bino tout faut bokinde pourquoi bolinga bocha esprit moko na ba jeune ba comprendre que pour nous réussir vie to pour nous mbongo fa kende na députation apparemment ba tout ba comprendre que même pour nous mbongo ebele faut na kotaka politique pour nous mbongo ebele faut na komara député bato bazvotaka ba salaire bato bosala ni eza simple pona mutu nyonso tu akende kuna akende ka po ebike na $21 000 soki ya solo bazwaka si c'est vrai bazwaka $21 000 donc bandeko ebele baokende kuna na esprit ya $21 000 alors eza simple bocheka ye bon ça va $21 000 bolongo ka 0 moko $2100 total sikoso bato baokesu kuna que député pena bikende na okende pena boye chaque fois moi on futanga $2100 au monde ata bato bakendaki na ida opostile kuna baotika bakandidature peuple congolais tofunga bamiso totika olala totika kozala ba garçon de course ya ba député totika kozala ba garçon de course ya mama kingani ba fondation bimitale ebele oyo ezala te ba fondation na ba ONG donc ebimika na période ka ya campagne dans la période kaka ya élection ba fondation funga mitala ebele ba ONG koloba te kalo nyonso na bozaka wapi kalo nyonso wana bino ba fondation bino banani bozalaka wapi po lelo boya konganzama po lelo boya obimela biso ba le premier po lelo boya obimisa biso manzaka non to aposa bino te bato bazalaka na to kandi balobaki muyaka nyonso muyaka moko finisa bayaka nyonso to bato bazalaki wana vike basalaki eloko te eloko ni ce que zo ko approuver que bino oyo boke ça quelque chose eloko te bokende bambongo na bino bokende bamabumu na bino donc bandeko da basi babeti na machine basi babeti na banini na bida yaki place na okende kuna $21 000 ya six dans nos chaque fin du mois ya beta $21 000 fois 12 combien beta ka $21 000 fois 12 depuis toi combien na année beta ce qu'on monte na fois 5 azo combien ce qu'il y a pesio combien toi c'est le lioni c'est le l'autre alors pour ani ko lukozon ça suba toi donc député nyonso to ya na polo député nyonso to ya na chemise député nyonso to ya na casquette député nyonso to ya na 5 000 na 10 000 to boya bambongo wana te ça bon pena ki conscience nanga eza ya kosomba te devant na yo député eza ya opesa ngai 10 000 te opesa ngai 5 000 te opesa ngai polo te opesa ngai nite talisa nga ba idée na ezani projet de société na ezani lorsque so komi kuna osani balo projet balo na yo ezani ozo bongisa ke so ke kuna il faut voter so ke kuna il faut kotisa pardon loi na ezani projet de loi ezani eza nini weza ke soko ke kuna na ke lobela bino pona boy na ke lobela bino pona bono
au moins que bana bon elo donc ti boya na boka pour la distraction boya na boka pour na $21 000 boya boka pour ça kana peuple congolais bana boka pour bas croquer biso. Alors c'est quand à nous tous à la sage tout tika ba distraction tout tika ba mamonyo surtout et ombrier biso to fungola mutu to bongo ça pena makanisi na biso to tourner mutu na biso qui ça pena que mutu tanga yé kufanda kazo fanda mais c'est kingani yo nani mais misu ba ya pe wa wangana aya pena wa wangana ngakuna na zaki te ngakuna na kenda ite te o bozo ngombe yo zalaki kuna yo za debita kingani te yo ba otubela. Merci na bino surtout bozaki belé ya kolanda live on a sali. Merci vraiment la confiance na fidélité. O bozo pe saka na kata chaîne biso to tonga Congo télévision. Yo mto koti sikoyo partager vraiment live parce que bato faut relobela bango. Moi na Congo ngana lo belo mo mikolo na Congo. So lobby te okufa. So po lobby okufa. Koku faisait que né dans le baboué, boyo kanga to ba beta masasi. Si. Mais ata na sene ni suka na sanini. Okufa. Donc so na lobby, okufa. So pe na lobby te, okufa. Pour mena loba. Pourtant non loba. Et ça qui ata le na ngate mais na biki na sa ki devant na ngai. Tant que patriote na biki devant na ngai na sa ki zaki bozaki. Parce que yo pe ndeko zo la na ngai. Devant na yo osali po na mboka. Pongani na abwe na pour nous réveiller conscience ma jeune tout petit za ba garçon de course dans la mito déjà ba tunsu na omona ndeti jeune moto zene masa penas arape omona pena que non mpe sala mais to kutene on na abwe mikolo yo na sa campagne ya jomo abwe jonga utwa te ngaba chenga kaka po na loba mingi fona no lobela non o loba mingi fo lobela yi. Parce que yo moko mukoni no mi lobela. Do yo ba nozalaga ki na loba mingi na lobela. Yo nozala na vida obano lobela no ka bato. Do yo moko moyo omi lobela ezate. Yo moko moyo omi teke ezate. Yo moko moyo omi sala ezate. Do yo za no zela ka ki na lobela ka bato na lobela ka bato. Non. To asuna batana te. To asuna batana te. Tout tika na ba distraction na ba noko ba yaya, tout tika na ba distraction na. To fungola pena bongo na biso. Mutu na biso foi sala. Lorsque bato na bazoya ba député na bazoya, question est simple. Pour jeunes amis. Ba loi ni so ke kuna osala. Ni no osela biso kuna. Oya zaki wana député nyonso to auti déjà na parlement wana bozongi sa bango te bazonga te député nyonso azaki kuna na parlement ata moko te azonga bango tout bakende retraite bakena ko pema adlunga sika e anan mais bilunga sika ngo petango ezoya pour tuna bango projet na yo eza nini projet na yo eza nini okende kosala nini deko okoti partager live s'il vous plaît partagez vraiment pour makamto lo ba esuka kana biso te comme apena bande konyo surtout député nyon surtout aroya cette fois-ci tour faut retourna ye projet na yo eza nini pour mingi ba yaki ba distraire biso na ba 5000 ba distraire biso na ba 10000 fin de compte tozaka na situation moko mais député azimbongo atongindako atini mwasi na bana poto bino bato bopesa bango bavoi botikala kaka biso bato topesa bango bavoi totikala kaka. Donc il est temps biso ba jeune to telema biso ba jeune to fungwa misu biso ba jeune to tikana ko se distraire biso ba jeune to sala eloko o esengi to sala pona bien moko na biso. Merci Ezaki Ngabino Star Lilima autrement dit garçon capable l'homme les plus difficiles à gérer ndena tema ki liboso bino pour sola bino na live oyo to sali pona mokoma lelo bo mesanango chaque jour to bano bozala par rapport à sujet divers tout e bana koya to bano lukato sola ah vraiment bato mitu esala ka bato ezalo bato bopesa bato leçon ah to boyi ah to bano sola no maso na biso na
eza à terre, eza nini, mais un mon pe et c'est la prédication, faut que non na ndenge mo pour kulu na to nini oyele ka te maman alléluia mais tika lichette faut okita na niveau na ye pour mutasa nini à comprendre ndenge mo pe biso to kita na niveau ya C pour na kotombola toujours conscience ya bandeko nyonso surtout au bazana kolala. Merci na maman Rachel Ngoyi, merci na papa Kingo, merci na bino nyonso surtout bozaki belé ya kolanda live wa mokoma lelo bozwa rendez-vous chaque jour to banozana bino, chaque jour to banosolana bino par rapport à l'actualité maramio surtout ça koleka na mboka to bana kosola ngo na bino. Merci ezaki nga bino Starly Lima Otamadi garçon capable bende na tema ki to nazaki liboso ya bino ya kosela bino mo analyse ke aussi bato ba yeli biso awa na suka